Zambe apambola bino, Zambe na lola. May God bless you, may God bless all of you. Akanisela bino bolam partout boswami. Give you all you need where you are. Ba Jesus Reponse. Jesus the answers. De katolobaki mokolo. As we said, moko ya munene. one day, the big one. Ezobongisama deja. We are preparing one big day for you. Biso nyonso. All of us. Esenge to milenge. We have to be there. Mokolo moko munene. Only one big day. Ezali le 21 décembre. It's 21 December. Mercredi le 21 décembre. Wednesday, 21 December. Elingeza la 3 jours mais to cheka mukuluka We moko. needed to have 3 days, but we decided to put only one. De 10h à 18h. From 10 a.m. to 6 p.m. Mutuno sokola mukanda kuna ye okolie loko. All is going to wake up from his home without eating anything. Okozala kana présence ensemble. To be in front of God. Tito kokoma 18h. Till 6 p.m. Mama na likambo eza nini? The matter concern is Yambala oyo. From now. Na simba Lipamboli Nanga. I take my blessing. Lipamboli Nanga lekangaki. My blessing cannot pass. Yambala oyo. Now, right away. O simba Lipamboli na yo. You have to touch your blessing. Lipamboli na yo eleka yo. Your benediction cannot pass. Baningami. Brothers and sisters, okozala musika, you can be far, menzambe akokoma place yo but kozala. God will be where you walk. Tozana moyen belé siko na internet. Have so many ways on it. Ozo permettre biso, permitting us. Boza musika, oza na Asie, even if you are far away, you oza na Océanie, yes, oza na Europe, oza na Amérique, na Afrique mobimba. All over Africa. Internet ezo faciliter biso. Internet is permitting us. Yango bisika no bozolanda biso. Why? That's why where you are. Sala déjà au s'abonner na page na biso Facebook. Be ready to subscribe on our Facebook page. Jesus Reponse officiel. Soko s'abonner, if you subscribe, et qu'on permettre yo, that will permit you olanda biso na programme ya prière. Us with our prayer program. Baningami, brothers and sisters, na chaîne na biso ya YouTube channel. Oeza na kombo ya Jesus Reponse TV. With Jesus the Answer TV. S'abonner, subscribe, et qu'on permette olanda biso. That will permit you to avant follow us. Journée prophétique qui a mercredi. For the prophetic day of Wednesday. Le 21 décembre 21st December 2022. 2022. Pour que la journée à délivrance et guérison miracle. A deliverance day. Oh, mutuno so kokila bilei. So many people will fast. Oh, cause na présence et ensemble. To be in front of God, in presence of God. So le but de 6h à 18h. We say from 6 a.m. to 6 p.m. Wana bana Jesus Reponse baza na Kinshasa. It means Jesus the Answers here in Kinshasa. Toko sangana na église Jesus Reponse. We'll gather in our church. Toko tonda na awati na libanda. We'll be so many here until outside. Ko bonde l'ensemble. Praying God. Nangonga ya 10h. From 10 a.m. to 18h. To 6 p.m. Yo moko loba Yambala oyo. Yourself say now. Oko simba Lipamboli na. I'm going to touch my blessing. Lipamboli yo turo. Your blessing now. Ekoleka yo te. Cannot pass away. Moninga no bungisi mapamboli. Brothers and sisters, you have lost so many blessings. Obungisi mbalebele mama malamu. You have lost so many good things. Olekisi makambo bien. You have lost so many good things. Mbalo yo te. Now, not now. Le 21 décembre 21st December. Eza mukolo na yo. It's your day. Esengelo témoigner. You have to testify. Bandeko tokozala bino na internet. Rather, those we are going to be together on internet. Na page na biso ya Facebook. On our Facebook page. Na chaîne na biso ya YouTube. With our YouTube channel. Jesus Reponse TV. Jesus the Answer TV. Jesus Reponse officiel. Jesus the Answer official. Tokozala pe na WhatsApp. On WhatsApp. O eza na numéro ya 82. With this number 082 23 23 44 233. Na église bato bakoma 10h. Church will be here at 10 a.m. 10h juste. 10 o'clock. Awa na Bandal. Here in Bandal. Na veni Bundi 88. Bundi Streets 88. Ozolandanga na internet. You are watching me on internet. Ozolandanga na télévision. You are watching me on TV. Ozolandanga na radio. You are watching me on radio. Mama Malela Londi alobi. Mother Malela Londi says. Zambe na ye. Her God. Oya kota kama makambo ya bato.
who enters your problem. Atelemi lisusu. He stands up again. Po akota likambo na yo. For entering, for taking your problem into consideration. Even those who are going to have the way of coming le 21 décembre, vous êtes déjà à Kinshasa. They will be here. Il y a vraiment profiter na ngolu oyo. Eza journée ka moko. It's only one day. Mercredi. Wednesday. Le 21 décembre. 21st December. 2022. 2022. Tolobi na église bat bakokota de 10h à 18h. At 10 a.m. to 6 p.m. Mais jeune na yo okanga kolia bile. You are going to fast. De 6h from 6 a.m. à 18h. to 6 p.m. Mokili mo partout okoza. All over the world we will be. Communiquer batu nyonso. Communicate to everyone. Que motinda mi nankolo. Servant of God. Oya biso intercesseurs mondial. Our international servants. Mama Malela Londi. Malela Londi. Oh boyebi bobenga na koma mama sonjo. You call him Mother 100 days. Atelemi pona ko pambola bana nzambe. She stands for blessing children of God. Mukolo moko kaka. Only one day. Mukolo moko. Only one day. Ozolanda ngai. You are watching me right now. Don't miss. Don't miss. Okozala na biso tokozala na internet. All of us will be on internet. Pona bato libanda. For those who are abroad. Tokozala na bino journée na mobima. We are going to be with you all day. Page na biso. We are going to see our first page. Bandoza na ba prière. It will be with prayers. Ekozala na banzembo. Songs. Si 18h. Till 6 p.m. Ndenge tozo clôturer ensemble. When we close. Tozo clôturer na bino pe ensemble. We close together with you. Eh moningami. My brothers and sisters. C'est là déjà. Be happy. Biyom tozo na Kinshasa. You are here in Kinshasa. Tozo na Bandundu ba Congo. You are in Bandundu. Tozo na na Brazzaville. You are in Brazzaville. Yo koya na o déjà. You can come. Na église Jesus Reponse. In this church. Na banzi to longwa na bandal te. We are only in Bandal. We toujours na bandal. We are always there. Mais to changer d'adresse. We have changed the address. Soko komika na Rechibang. If you are Chibangu bus stop, en face ya Kin Marché. You na ngambu kuna. can see across the side. Panneau ya mama see the banner of Mother 100 days. Kande na chaka maboko boy. I open my hands like this. Nazo zela yo. I'm waiting for you. Kozanga te. Don't miss. Zalawana. You have to be there. Bana changu boyoki. Those who changu. Bana muwamba. Of Moamba. Bana funa. Of Funa. At binoso bozolanda. All of you watching. Bozolanda. You are watching on Bana us. Lukunga. Those of Lukunga. Mama Malela Londi. Mother Malela Londi. Oya bino mama sonjo. Yours. Alobi to ya biso nyons. You have to come all of us. Come Yaka na bandal. Come in Bandal. Bongo yo mwana bandal mutovanda na bandal. You are living here in Bandal. Ozanga te. Don't miss. You cannot miss. Kanga journée tolobi mercredi. This day we say Wednesday. Le 21 décembre 21st December 2022. 2022. Ngana benga ngo journée moko prophétique. I call it a prophetic day. Likole ko fungwama. The heaven will be open. Bilembo na likole ko monisama. We see signs from heaven. Loboko na Nzambe ko tanda maboy. God's hand will be upon us. Alléluia. Moninga mi ko témoigner. Yambala oyo. Now. Lipamboli ne Ekoleka ote. You cannot miss your glory. Yambala oyo. Now. Oko simba lipamboli na yo. Your blessing. Olekisa makambo ebele. You have lost so many things. Ba fiancé baleka combien? Fiancés. Baba la côté. They don't get you. Bazeme kota combien sopana. You have so many pregnancies. Combien obota bana bakufwa. You've given birth to the death. Misale yambala boni esimba kate. So many works without ba relation kwa kitoko ya. Mais esimba kate. It's not working. No. Yambalo te. No, not now. Oko simba lipamboli na yo. Get your blessing. Oko simba lipamboli na yo. Get your benediction. Na maboko. With your hands. Dis amen. Say amen. Jérémie 33:3. Jeremiah 3:3. Jérémie 33:3. Jeremiah 3:3. Bengangai. Call me. Nakoyanola yo. I will answer you. Nzambe na Israël. God of Israel. Mokeli ya likolo pe na se. The creator of heaven and earth. Oya za likolo ya binemi na yo. Upon your enemies. Azali kolo bato bazo bundisa yo. Upon those who are fighting. Ya lobi na yo boy. He says like this. Benga ye. Call me. Akoyanola yo. I'm going to answer you. Etali tai na ote. It's not about size. Etali famille oyo obimelite. Ezotala pete niveau ya étude. Your way of studying, level of studies. Etali pe forme te. Not the form. No. Ni couleur na yo. Not your car. Oyo bakolo bate. You cannot speak of Nzambe na Israël. God of Israel. Mokeli na yo. Your creator. Alobi benganga. Call me. Nakoyanola yo. I will answer you. Nakoyanola yo. I will answer you. Nakotali so makambo ye bakite. I will show so many things you didn't know. Moningami. Brothers and sisters. Nzambe alingi annonce yo. God is going to announce makambo minene.
great things. Oyebi bato bazo bloquer makambo na yo. Those who are blocking your things, your things. Tango ekoki. This is time. Yo fozo makambo amine na You are maboko. going to have great things in your hand. Talaga place bo futela. See the place you are renting. Place moko donc compliqué. It's a complicated place. Bozo la na ba condition You moko are donc sleeping bizarre. in bad condition, the bizarre. Est-ce que yo tika la kabo? Can you feel that you'll be staying like this? Bato na ba kimisela ka fiancé. Those needed your fiancé. Yo kasi nzambe akotikela bango su tamba kimisa su fiancé a tout rôle. He is going to give them the time again? Loba non. Say no. Yambala yo. Now. Lipamboli ko raté yo. You cannot miss your blessing. Okosimba ngo na You maboko. are going to touch it in your hand. Atake mosakoli na ko yebisa yo. As a seventh. Okosimba You lipamboli na are going maboko. to touch your benediction. Nzambe na nga telemisinga. My God stands me around. Atindi ngai. Sends me Pona yo. for you. Ke bambalebele. So many times. Olekisi You benediction. have lost your benediction. Bambalebele. So many times. Bayibi yo lipamboli. You have lost. Bambalebele. So many times. Obungisi. You have Me yambalo yo te. Not now. Hallelujah. Hallelujah. Okosimba ngo na You are maboko. going to touch it in your hands. Alobi benganga na He koyanola says, yo. call me, I'll answer you. Bakangeli yo ba porte batu They misusu. have blocked doors from Me ya nzambe bakokangelo te. from God. They cannot close it. Bacheli yo songi na chef na yo. They put enemies to your chief. Okomi na problème na chef. You have a problem with your Me chief. pa nzambe ba ocha songi te. But from God, they cannot put enemies next Ba to separo na mobile na yo. They separated you. Ba yibi yo mbongo, ba yibi yo bana. They have stolen children. Ba bebisi They santé. have destroyed your heart. Ba bebisi kitoko na yo. Destroy your beauty. Bacho ba masque na longi. They put the mask in your face. Mena nzambe. But with God, Bakokabolo na nzambe te. they are able to separate you. Bakoka pe kolongola lipamboli na maboko ya nzambe te. To remove your blessing from God's hands. Est-ce que mutu moko azoyokanga? Do you believe the Holy Non, Spirit? na kanda molimo. I am hungry of the Okozala esclave te You titango cannot nini. stay a slave till when? Okotikala sima na bango You titango nini. cannot stay behind till when? Esili. It Esili. finished. It finished. Yo folongwa sima bato. You have to. Folongwa na mama pangu You wana. have to be Obozo out futela from this milongo house. bolandani. You are renting so many doors. Obima na ba condition ya You are passe. coming out with bad conditions. Bana no fuba sepela. Your children have to be happy. Mwana moyenge benaza na droit. The child of the one called from God is that the right. Esengela sepela mela lia. Has to be pleased to eat. To David drink. alobi banda bota makola. Since I was born, Atikala komona jamais. I've never seen. Mwana moyenge benya kelela. They call children missing something. Me bano balala nzala. But your children are sleeping hungry. Babota mika na studio. They came from the studio. Bakomo kola kana mwa chambre wana kaya moke wana. The small bed. The small bed. No. Boza wana kana lopango wa famille. You are in the family compound. Obaleli kaka wana. You have gotten married there. Ozo botela ka wana. You are giving birth there, the same place. No. Mon frère tango ekoki. My brother, this is Esengelo time. quitter. You have to leave. Esika nzamba lobaki na Abraham bima. Il faut bima na bisika neza ya yo lisusu te. From this place is not for you anymore. Ozo lela po garantie You are sili. crying for the Zambe azo pesa yo garantie. Pe azo changer bisika ko vendre. to change the place of living. Dima amen. Say amen. Tala mutu akabela kayote. Zambe azozangise kimia. Will remove peace in him. Abando kabelo sikoyo. So as to give you to bakobenga yo. They are going to call you. Bakoluka They are yo. going to search for Zambe you. azosekusa ba relation ya makasi. To remove good relation. Omoni obayibaki yo. You just say ekozonga. It's coming. It's coming. Dimamen, Say dimamen. amen. Say amen. Olekisi ba diplôme combien de fois ozwaka to rataka? Missing state diploma. Te yambalote. No, not yambalote. Not now. Ozo simba na You are maboko. going to touch it. Et nazo sentir présence en And I Nzambe. feel the presence. Hallelujah. Dikole kofungama le 21 décembre. Uninga mito na rendez-vous ka moko. We have only one appointment. Avant que le 31 to ina le 21. Oh, the 31. Le 21 journée moko prophétique. 21st, the prophetic day. Mema papa na mama na yo. Call your father and Mema mother. mwasi na bana na yo. Call your wife. Your Mwasi mema mobile no na bana na yo. wife, bring your Bana bo mema ba parents na bino. Children, bring your Ba parents boya na bana. Parents, bring your children. Hallelujah. Mema moninga na yo. Call your brother. Ke bise na ina salo cadeau. Tell him I'm going to give you a gift. Aussi this année 2022 To finish this year na koseka. with laughing. Cadeau ngoni.
Which gift? Tokende na prière et c'est comme maman 100 jours azal. Mercredi le 21 décembre. Et la journée moko prophétique. It's a prophetic day. Maman Malela lonja lobi. Madam Malela Londi says. Olekisa bangolu mbalebe. You have lost glory. Olekisa mapamboli mbalebe. You have lost benediction. Ya turoyo. Now. Ekolekote. You are not going to miss. Ekolekote. It's not going to pass. Okosimba lipamboli na maboko. Oh Jésus. Jesus. Nazomona délivrance à moi na mwasi moko. Et nazomona réponse ya maman moko. Nazomona délivrance à mobali moko. Elenge moko mobali zambazo tombola ye. Oh là là, oh là là. Moninga mitala voyage ndenge ko funga mana bopete. Soki balobai ki okota 2023 te. Zambe ako confondre bango. Yo kozana 2023. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tokotombola Yesu. Oh 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 oh. Nzambe wako kitsa kimya na mboka Kongo. Oya kokangela banguna bikote nyonso. Oya kozala protection pour mboka na biso. Est-ce que ozoyoka makambo nazoloba toto? Tango Nzambe ekoki. Ngonga Nzambe belemi. Akosala. Nazoka ko makelele moko banguna. Makelele ya bitumba. Mais tika Nzambe na Israël. Akangela banguna madusu o balinga badusu. Et le boko na Nzambe na Israël. And God hands. Et simba bipa bande ko na biso bazana est. The place those who are in eastern of Congo. Mapinga mboka na biso. Army of our o bazana est. They are in eastern of Molimo na Nzambe kota bisika bozali. The Spirit of God enters where you bozana are. bomoko. We have to be together. Bobo manate bino na bino. Don't kill each other. Bino faut attaquer Mungu. You have to attack the enemy. You have to make it down. Na bino te sopa. And your blood cannot. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh là là. Oh là là. Nzambe Abraham. God of Abraham. Nzambe Isaac. Of Isaac. Nzambe Jacob. Of Jacob. Abanda banda mukonza mboka. Starting from the president of is warring na bakonzi nyonso ya zinga zinga. All of na mapinga nyonso. Or army. Nzambe akitsamawa. God. Biso nyonso ba Congolais. All of us Congolais. Maona Nzambe likolo na biso. Na mangomba ya Nzambe. In churches of God. Na basali ya Nzambe. Servant of God. Au nom de Jésus de Nazareth. Madusua na banguna balingi badusula. They need to enter in. Atake musakoli na Nzambe. As the servant of Lokola God. Mopona minankolo. As I've chosen from Nazo God. kangela bango bikote liwana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. To God be the glory. Nzambe na biso azana bomo. Our God is a light. Azo sala. He is working. Alobi na Jérémie 33. Says in Jeremiah 3:3. Benganga na koyanola. Call me, I'll answer. Na ko annoncer makambo minene. Tolingi Nzambe annoncer Congo, RDC, makambo minene. Great things. À travers prière na biso. From my prayer. Nangolu ya Nzambe. Nazolo balokola mosakoli na Nzambe. Nazo sakola take mosakoli na nkolo. Maloba oyo. I prophesy. Ezala lipamboli ya vina yo. Blessing in your life. Ezala lipamboli ya ville oyo zo ezala lipamboli ya mboka oyo ezali nalobeli 4 coins na Asie, na Océanie, na Amérique, na Europe, Afrique mobimba ngolo na Nzambe kita moninga miso basi babongisaki cercueil mpo na yo cercueil wana ekokota yo te betela Yesu maboko betela Yesu maboko loba liwana bino ezwanga te. Shalom shalom bana Nzambe nazobengisa bino bandeko nyonso bobungaki o bobungisaki kondima na bino tamboli bozoyeba kozwa solution te solution yango eye le 21 décembre tobengi bino nyonso bana Jesus Reponse o bobunga na o nyonso boluka koya bozwaka tante o nyonso boluka kezalaka wapi na kosala ndeni ezakaka na bandal so komi na kin marché otali ya France omona pakati ya mama Malela boya le 21 na bengisi bino nyonso tu boya bana Nzambe Yambala o Lipamboli na yo ekorate te yanga pe ekorate te mena bengisi yo
ozo mitungisama ba problème ozo luka ba solution ya ndenge na ndenge ozo zwa te oke na bandako banganga okotambola otika ozwa solution te solution no eza awa yaka epa mama 100 jours mama Malela londi akopesa o maite kisi te akotambwisa yo te atia o babitenzi ya rouge asimbiso ni te kasi na kombo moko yo kobika mokolo wana eza mpona yo boya tokosepela biso nyonso tu eza na 10h ti 18h na 10h à 18h tokobeta mabolongo na biso na se tolo na se pe kozwa solution na bengisi bino nyonso na kombo na Yesu amen. Bandeko na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo ndeko papa ndeko mama ya mwasi ya mobali yo moto ozali kolanda ngai nazali kobenga yo na mukolo moko kaka le 21 décembre yaka yaya yaka ozwa Lipamboli na yo peut-être ozali komituna olobi babengaka biso kaka boy to salambala yebele tozwaka na biso eloko te ngai nazali kobenga yo na kombo ya nzambe moko nzambe ya Malela londi yaka mukolo wana ya le 21 décembre yaka ndeko Lipamboli na yo oba mesana koyiba oba mesana kozua yambala o nazali kobenga yo yaka mukolo ya le 21 Lipamboli na oba mesana koyiba oba mesana kozua yambala oyo bakozwa ngote yambala oyo bakosimba ngote yonde moto kosimba ngo na loboko na yo yaka ndeko kobukana te sala lokola Pierre alobaki sur ta parole Seigneur je jetterai le filet abwaka ki munyama yango nazali kobenga yo na mukolo kaka moko wana le 21 décembre yaka okomituna mekozala na ngonga nini yaka à partir de 8h tozali na bana bundi 88 yaka na epa mama 100 jours nzambe na ya telemi nzambwa ya pesa Lipamboli ya yo ba mesana kozwa oba mesana koyiba bambula na bambula ozali kolela ozali kozwa ngote me yaka yambala oyo ya yo kosimba ngo na loboko na yo yaka ndeko kobukana te nazo répéter kobukana te makambo ya Lipamboli babukana kate yaka nazali kobelela yo yaka ndeko. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureuse de vous inviter à une grande journée de délivrance et de guérison miracle qui se tiendra le 21 décembre de 10h à 18h. Comme thème, cette fois-ci, je palperai ma bénédiction. Entre autres, Lingala, Tango yo, Eza, Tango Nanga, Yako Simba Lipamboli Nangai. Venez nombreux glorifier le Seigneur avec nous sur Bundi 88, arrêt Chibangu, référence qu'il marchait. En face, vous verrez une pancarte qui indique le lieu où se trouve notre église. En tout cas, nous vous attendons. Venez, nous allons glorifier, nous allons palper notre bénédiction et vous ne serez pas déçus. Venez nombreux, je vous invite à l'église Maman 100 jours. Soyez bénis, on se voit le 21. Bien-aimés, je vous attends, venez nombreux. Nous allons glorifier le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom balingami, shalom. Na bengi sibino na mabongisi moko ekoya ekoleka le 21 décembre 2022 ya année oyo na église Jesus Reponse to bengi sibino toza na thème na biso cette fois-ci na simba Lipamboli na ngai ba jeune sœur lokola ngai ba jeune garçon ba mama ba papa boya vraiment na mabongisi oyo boya bokomona bikamo lokola nga na mona nga sœur na bino lokola nga na mona na yaki na église Jésus Réponse na zaki mona mukie na zuli bala awa na boti pe bana awa boya vraiment boya ebele na bengisi bino boya komeka nzamba Malela londi bino mo bokomona bokokamwa bokozwa libala ya malamu o kokete na basokolo nini te bakosokola te awa bapesaka mafuta te mai te mungwa te kaka ba prière ozolanda nde yango nde ekopambola yo amen na bengisi bino vraiment boyebele na date ya le 21 décembre ya année oyo bosilisa ne o na Yesu boya boko vivre Lipamboli na bino tokobondela na bino nyonso sikoyo bana Changu bana Muamba bana Mfuna bana Lukunga mama 100 jours abengisi bino ozanga te atoza catholique even if you're Catholic mission
Even if you're missionary. Kimbangiste. Even if you're Musulman. Muslim. Yo muto sambelaka na Dieu de noir. God of Pezo alongo. faith of Longo. Bandeko nanga fe pako nzambe malamu. Église de réveil nyonso. Revival church, all the revival church. Ba religion nyonso, nyonso, all nyonso. the religion. Boya tobonde. We come to pray Comme ils en together. ont mercredi. As it will be on Wednesday, Kozala bien pour it will be good for ozala na moya kokubisa nzambe having ayo. the way of praising your Lord. Kotikala te. Don't stay home. Mbala boni ozobota te. So many times you don't give birth. Mbala boni libala esimba te. So many times you might Mbala boni ozobela bela so kaka. many times you are having sick. Mbala boni misala esimba te. So many times you have Na benga bana classe. I call pupils. Na bengi ba I étudiant, call students. ba étudiant, I call bélève pupils. yaka to sambe. Come to pray together. Makamba betide na yo échanger. Your studies are going to Il faut change. tango silisa. You have to finish. Ozope diplôme na Have your facilité. diploma in easiness. Bana basi nyonso na babali te. All the girls, you don't get married yet. Na kopambola bino I'm going mokolo to wana bless you that day na mabala. with marriage. Tango ozoyaka mercredi When le you come 21 on décembre. Wednesday, 21st Yeba ke December, kozonga you have nozongi to derrière know mariage. when you go back, you have the Yo marriage. muto botaka te. You don't give birth. Ndenge You okoyaka are never give mercredi. birth. Come on Wednesday, Le 21 décembre. 21st December. Yeba ke ozonga na bana. You are going to come back with Yo muto children. okoya mbobola. Those who are going to come poor. Okozonga na bozu. You are going to Le have 21. riches. 21st Mercredi. Wednesday, Le 21 décembre. 21st December. De 10h à From 18h. 10 a.m. to 6 p.m. Awa na bandali na Here Jésus in Reponse. Bandal, Jesus Yes. Bundi 88. Bunzi 88. Arrête Chibango, référence facile. Bangu Basta Easy Reference. En face ya Kin Marché. Across from Kin Marché. Obweka misu nanga momoni pano ya mama Malela wana. See my banner. Mama Sanju wacheka maboko I azozela. open my hands. Ya I'm waiting for you. kako tika Come, late. don't stay at home. Bato bana ba maladi na nzoto. Those who are sickness. Bazana are ba sick. pote ka okaka They te. don't have, they have Babwake without lo pese. crying. You are sick. Maladi wana ekosila. It's going to disappear. Ekosila. It's going to disappear. Ekosila. It's going to disappear. Nazo benga yo mon I frère. call you my Quel brother. que soit likambo no ndenge ezali. Even if the level of your Nga na yebi munene na nzambe na. I know the powerful of my God. Yaka. I come. Okobika yo muto za na paralysie okobika. Blessed with your sickness. Your Nalobi maladi nyonso. I say all kind of sickness. Nakobondela. I'm going to pray. Papa, mema bana na yo. Father, bring your children. Mama mema bana. Mother, bring your children. Famille boya. Family, come. Baninga tokumbana. Brothers, come. Boni bokola esika moko. It's not normal you will grow up the same Ti place. bokende bokomi kolinga bonuna. You are going to become of age, Mabala te. old, without getting married, Mabota pete. without giving birth. Yo banda ozawa na obotaka batata batata You batata. give birth to father and father to Mutu children. musu abosani na bana zoyeba te You ba have combien forgotten tellement oboti ebele. children. You have given birth to so many Na ba kombo ekomo children. bunga. Even names you forget the Tango name of the Nzambe children. This is the koki. time of God. Il faut la Tonight, You délivrance. have to have the deliverance. Na ina tombokisa yo. I need to move you. Oya kotika mutu na mokili te. You didn't come to let someone. Ne bato wana bazobonga wana ko yo When they kobonga are te. progressing, you have to Susu progress. za makolo also. mibale maboko We have mibale. the same feet. Siko bamusu babonga. Some they are going Bamusu bazala bien. Some they are living. Yo ndo za mutu akolela. But you crying, you still crying your life. Oni boye. It's not normal. Mbula na mbula osengaka bango. Year after year, only begging. Yebisa mama Malela lobi Yambala te. Today, more than 100 days. Say, Nga pe na simba Lipamboli na I'm going maboko. to touch my blessing. in my Adresse hand. zo changer ndima men. You are going to change the Otamba su makolo te ndima men. You are going to have your car. Ovanda sula bakacha no za te ndima men. The same quarter you have seen. Okozala su mwana musala te ndima men. Be a servant. Alléluia, alléluia, alléluia. Pangusama ya misu. Remove your tears. Na santi nzambe na biso I feel azo sepelisa mutu moko azulanda na making you sika. happy. Someone is watching. Bande kwa radio Those on radio. toza na 082 Yeah. 82 23 23 44 233 233 082 082 23 23 44 233 esika bolandanga na radio When you are watching on me partout radio, bozali or wherever you are, bobenganga na banimero wana call me ya 082 of 082 23 23 44 233 ntango ozobenga mama When you call me, soki ozwinga te if you don't find opemisi me, mokie you have obengi nga lisusu
You stay, you call again, you are going to sing. Sometimes I have the time of praying and I receive my phone. Même numéro on est à The same 082 number, 23 yes, 44 44 233. 233. Eza ya WhatsApp. It's on WhatsApp. Oko komelanga to tikelinga message. Send a message. Okomona ko répondre. I'm going to respond. Nalinga ko yanola batu. I want to answer. Pe nalinga ko yoka ba problème I want batu. to listen to other people's Po naza mobondeli ya bikolo ya mabota. This is my job. Nazaka na susi ya ko yoka batu. Of listening to people. Komema mikumba na bango pa nyanzambe. Problems to God. Soki po lingo zwanga suna bopete. To have me oyembangu na bandali. Come quickly in Bandal. Omona mama mbala You are moko. going to see me Chaque directly. mardi Every Tuesday. de 9h à 18h. From 9 a.m. to 6 Nayamba p.m. mutu I nyonso. receive everybody Condition moko ezalaka without any te. condition. Nzambe alobeli yo. God tells you. Omoni problème na yo. You see your problem. Okozwa solution. You are going to have a Na solution. losambo na nga. From my Nzambe prayer. atindi nga mpona. God sends me for you. Kotia tembe te. Don't refuse. Koyoka pe mongongo ya mutu te. Don't listen to anyone, folks. Yoka o molimo na Nzambe ezolobela. Listen to what the Spirit of Tango God is ekoki. telling you. This is time. Nzambe azobenga yo. God is calling Alobi you. yaka. He says call. Alingi annonce makambo ya And to minene. announce you good Alingi things. a révéler oyo eza And to caché. reveal you what is in Alingi apambola darkness. yo. You need to bless you. Oleli mingi. You cry too much. Moningami. My brothers and sisters, it's overdone. Okotikalaka na même You position cannot te. stay in this Okozalaka na même modèle position. You te. cannot stay in the same Oza mwana model. Nzambe. You are the son of God. Yaka yaka. Come quickly. Le 21 décembre, 21st December, mercredi, Wednesday, de 10h à 18h. from 10 a.m. to 6 p.m. Bana Brazzaville bokati Those boye. of Brazzaville, Yaba ndundu boyembang. of Bandundu, Yaba Congo boyembang. come. Yako bikangolu. Come to see the Okozonga glory. ndengo koyati. You are not going Yambala to be o. the same from Nazo simba now. Lipamboli na I'm maboko. going to touch Na mwedi ndeko moka uchangola I see ye. someone from Angola. Na lobali nanga mingi te. I didn't speak too Baningami. much. Brothers and sisters, Mais ayebika ke ero yo mama sambelaka. that time for the Nakende. prayers I have to go. Yo pina zo benga oya You kozwa. too, I call you, come to take. Opambola mape. You have to be blessed. Amen. Amen. Nzambe akota likambo na bi. God enters your problem. Tozobondela biso We are going nyonso. to pray together. Seigneur kota likambo ya moko na God moko. entered the problem of each one of them. Oyoki bosenga ya moko na moko. You have listened to each one of Na them. ba nyonso bazosambela elongo na. Those who are praying together with me, Kanisela bango bolamu. give them Botango good na yo things. ekoki. This is your time, Pona Father, bango. for them. Nzambe nanga oyokelaka My ngai. God, you listen to me. Yokanga lisusu. Listen to me Pona again. mutu azolela. For the one is Pesa crying, ekimia. give him the peace Aza solution to libela. have the solution. Au nom de Jésus de In Nazareth. Jesus' name. Amen. Amen. Koyesa motema no makasi te. Don't strengthen your heart. Hébreu 3:7 elobi. And please, Hébreu chapitre 3 verset 7. 3:7, yes, says, Oyo elobi molimo mosantu. what said the Spirit of God? Tango yoki mongongo na nzambe. When you listen to the word of the Koyesa God, motema no don't makasi te. strengthen your heart. Ndeko tango nzambe koki. This is the time of God, my brothers and sisters. Nzambe alingi asepelisa God yo. is going to make you happy, Pe ayokisa banguna no soni. to give to me to Na confuse lobi your yango bien. enemies. I say, Nzambe God alingi is asepelisa going yo. to make you happy. Pe ayokisa babinemi na yo. Confuse your enemies. Soni. Pourquoi? Why? Po balobaka banda Because sambelaka. they say Banda praying too much, sambelaka. praying Me too mokolo ya much. nzambe eza moko. But the time of God is Miracle one day. nzambe ezalaka mbala moko. Miracle of God is Mercredi le 21 décembre. Wednesday, 21st December. Tozozela a na We buntu. are waiting for you here. Na bandal. Bandal. Hein? Arrête-tu en référence. En face à qui marché. Yaka yaka. Jésus réponse à Zobenga yo. Azozela yo. Zamba malela londi. Yesu Christo Nazareth. Oh, 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 oh. Azozela yo. He's waiting for Kolo you. apambola yo. May God bless you. Amen. Amen. Bobenga na ba numéro 82 With this number 23 44 233 082 23 44 233. Na lobeli pour na bato ya radio parce que yo ozola nanga na TV na internet ozomona ngo déjà na se ya télévision na yo. Komelanga na WhatsApp na numéro. Soko lingi pe tokotso na groupe ya WhatsApp. Kombo nango Jesus Reponse. Otindeli biso ba numéro na yo. Tokokotsa yo. Okoko s'abonner na page na biso Facebook. Jesus Reponse officiel. Okoko pe ko s'abonner na chaîne na biso YouTube. Jesus Reponse TV.
WhatsApp ezali 82 23 44 233. Nabanzo landi bien. Chaque mercredi, culte la délivrance de 15h à 19h. Chaque vendredi, culte enseignement. Même heure, Nanto Maclone. Et dimanche de 7h à 11h30. Ola Nanga, Kana TV, na radio, l'internet. Zambé Nanga salé là déjà. Moya ka témoigner. Pardon. Dimanche, Lukanga dimanche na Tongo. Oya ko témoigner. To open things. May God bless you. Le 21 décembre 2022. Lipamboli Nanga. My blessing. Et les kangati. Cannot pass. Yambala oyo. From now, I'm going to touch in my hands. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name of Nazareth. Amen. I say amen.